rai biso awa tozosepela kaka dok ya la baronne esengo ya kosakana te mpe tozokontinue kosala feti na dok ya la baronne mokanda na ye vi ya sika antuka ezali eloko ya kosepela mpona mokolo moko te ezali eloko ya kosepelaka mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko tosepela na la baronne, tosepelaka na oyo ya la baronne, tosepela na réussite oyo azwi eza réussite munene. Ezali victoire ya kosakana te na mukanda oyo azwi. Bandeko bomona ngo blaki te. Bokanisa teke donc ezalaka facile mpona kozwa ngo. Na minute oyo nazoloba boye eza na bato bazobeta 5 ans sans mukanda kaka te mais na foyer. Bokokamwa mais oui moto azobeta 5 ans na foyer bazali akota na foyer abwaka ngunda abakisa 5 ans na vie na ye aza kaka na foyer sans mukanda pe bakangaka porte 22h. Bandeko bazali pe baza kaka na foyer oyo eza na kati ya Bruxelles te na kati ya Liège te eza na bafoyer mosusu mosika na kati ya zamba. Imaginez sikoyo osala 5 ans na foyer na frontière ya pays moko boye totianete Allemagne donc oyokaka kutu kuna balobaka kialima kota donc po somba eloko likambo etanke na Belgique partout ba maison africaine ezali mais basali 5 ans yango wana eza maseki te bandeko. Na pesi ba chinois ya Karine Mokonzi nyonso mbote o baza na foyer même osali 5 ans même osali 6 ans na pesi okaka mbote ezali yokanaki yango te. Bino nde bozo comprendre ke Karine Mokonzi mami na bino mami à la Chine oyo bolingaka akamati azwi victoire. Bino boyebi yango ki eza victoire. Boyebi ki vina eza miracle. Parce que bino bozo sambela. Bozo lala na se. Bozo sala nyonso o bazozo basengaki Karina sala. Mais bozo kokisa 5 ans na foyer. Tango bobetelaka bato mosusu na nzela na bato bayakala na ba o bayesima na bino baza pe kaka ba sans papier bakamwaka okokango bakamwaka nayebi. En tout cas nazo comprendre bino yango wana bandeko Karine Mokonzi ndenge azwi donc ndenge banda aya poto alala presque na condition bien nalobi presque parce que malheureusement Karine Mokonzi a passé quelques mois na kata château o ezali na banani boyebi bino moko o etambulaka na besprit ya bato bakufa na ba 1400 na ba 1500 na baseria ba Louis XIV. Alors na château wana Karine Mokonzi azako vivre kaka alalaki mabe na mokuse ndenge na lobi. Soki botali na banzembo oyo akompozaki kuna en tout cas elaki après ndenge moko neti azoyembela ba fantôme wana même hommage ya JJ Arafat eza banzembo kitoko
abetango kitoko. Mais apasa mabe na château wana inutile ya kopesa explication mulai. Yango bandeko la baronne chaque fois tant tozo lambuka tozo kumisa nzambe pe tozo sepela modèle Karine Mokonzi azali na doki. Modèle Karine Mokonzi azako vivre na kimia. Modèle Karine Mokonzi lelo oyo azali ko passer kitoko. Azwi doki wana azane stabilité, azwi ndako ya condition kitoko koleka lisusu babisika nyonso oyo avandaki. Atikali komona pasi ya poto te. Amoni makambo oyo amonaka oyo bato ebele ngai na yo ekoki kosala biso pasi na ndenge ezali. Me Karine Mokonzi ayebi ko supporter makambo mosusu, ayebi ko gérer. Soka yoki douleur alobakango akwei apopoli atelami. Yango likambu ya mukanda na ye, likambu ya vine ya couple. Mama na ye ninga komponaka ya kompanyaka ye 2022 oyo tango tozo sala makambu nyonso me tozo yeba victoire oya 2021 makambo oyo ya kitoko na kitoko e na vie ya Karine Mokonzi eza makambo ya ko célébrer kango ko feta kango ko sepelaka kozala l'aise vraiment. De toutes les façons makambo ebele eleka na makambo na vie ya Karine toyoka kango na ba chinois ezali ba témoignage, ezali makambo yo esalamaka epesaka ba chinois na batu normal ba téléspectateur na bazozo ba courage ya ko continuer vie. Yango na lobi o lisusu na kati ya poto ezali spécial. Eze spécial kaka te na lobi teke eleki ba oyo Karine vivra na Congo, non. Na zoloba na poto na étape ya poto na 3 ans ya Karine Mokonzi na poto ezali victoire makasi. Kokomane na poto ezala pe mabete ezala toujours victoire. Mais chaque fois ekitaka te me emataka. Kaka nde estopaki muke ndenge na lobi malheureusement na château. Tokoloba Karine Mokonzi a vivraki pe ba vrai moment. Non, na château ba vrai moment ezalaki te. Karine Mokonzi nde abanda kosala ezala ba vrai moment. Karine Mokonzi azalaki nde na mutu oyo azala na mwasi te akotikalaka pe kozala na mwasi na ndako te ata na nzambe te mais comportement na ye elakisaka akozala na ye homme seul voire même tina ba 50 ans loba soka bali na 50 ans ekozala parce que tango mosusu ba camarade bango nyonso pe si babali mutu akomela shisha na ye aza te yango akobala bon azala pe na candidat oyo alingi babalana. Mais Karine Mokonzi asala tout azala mwa bien. Mais na kati ya château ezala na ba moment ya bien te na ba moment difficile ezala nango te ezala kaka ba moment difficile. Ouais, ba moment oyo toza komona ya bien ezali kaka ya Karine Mokonzi. Na lobi teke mutu wana alingaki Karine te. Non. Alingaki ye, malingaki nde. Asala kaka ndenge asalaka na basi nyonso. Wana foko tuna ba mama ou bana na ye babota. Foko tuna même bandeko na basi bakotelaka ye. Na ndimi te. Soki ba yebisi biso makambo elekaka kuna bokomona ye susu ndenge ba misusu bamonaka ye. Mais tozolobela ye te. Fwe kota kaka histoire na ye parce que ye mutu alingaka komisa vie ya Karine Mokonzi la baronne cauchemar.
Mais bon, Karine Mokonzi, cauchemar, pas comme ça vient cauchemar. Ya yomoko ndeko koma cauchemar. Na kosi, na kanisa ndeko mobali bisika tikala. Abota na Karine te, mais vina ye ekoma cauchemar. Abota kina ba mama bana na ye. Ba pesa ke bana. Ba beta kara vina les. Mais avec Karine Mokonzi, ndenga kenda cauchemar. Eres maibo pronosango. Alors bandeko Karine Mokonzi, recite oyo, ezali recite yesengo. 2021 ezali plus Karine Mokonzi na poto. Eza positif na ninga kosakana te. Sur nombre de personnes oba bwaki ngunda na poto mobimboyo na 3 ans oya Karine Mokonzi azumukanda. Muke ya batu nde bazumukanda. Mais parmi muke ya batu wana bazumukanda, batikali ko vanda ndenge Karine vanda te. Na ba condition bien. Ba moni ba boile na ba bisika balalaki. Ba simba ki mutu. Ba banda ko mona ndenge ko sala te. Ba vertige ndenge na ndenge. Ba makanise bele. Mais Karine Mokonzi banda atia makolo na poto. Atana lobi na ngate bo wanda ko mona ino. Karine Mokonzi azalaka na live. Azalaka na direct. Azalaka za ko filmer bozo mona ye. Karine Mokonzi za ko bina asa ko seka. Bandeko. Ndenge nini pesa batu kanda te. E pesa batu zuwa te. Bien sûr batu amite amabe. Po bonera muninga. Mutaza ko sepea na ye. Mokilo ezelengi. Yoko pesu lo kanda na nini. Eko salo pasi na nini. Jalousie okoyoka ngona nini. Bon. Jalousie à 3 minutes okoyoka. Parce que tali nkolo Karine vivre à kito kwe. Yekuta zui chance. Eza moi jalousie. Ato kangi kandate. Ato le bien na mabete. Mais ça oyoke les jaloux. Mais jalousie bien placée. Tango le bongo seki na yo. Eleki na ngona 3 minutes ozongi na yo. Olobi yenza ba pambola ya. Ngapeta mususu ba ko pambola nga na ndenge mususu. So ba pambolinga te ata mwana nanga. Ozano à l'aise. Jalousie bien placée. Mais ba mal placée. Bomona kabango. Ba bengaka. Ba komyo loba ba lobi. Mais na minute yo. Biso tozo sala feti. Bango munoko kilo. Ba koloba nini. Nyonso ba lobi na 2021. Ebeti bango. Bango moko bakangami. Na mukamati na makamba Karine Mokonzi. Bango moko ba muplane na makambu ya Karine Mokonzi. Suka nango bakomi michwele. Carmen Odiakakate. Bango nyonso wana. Na ba oba lobaka. Na ba oba salaka bemission. Na ba oba bengaka. Na ba oba bombama. Surtout ba main noire. Maboko ekomi lisusu mwendo ya kosakana te. Keba bakomi na ba pied noir. Alors Karine Mokonzi. Victoire na ye ezali eloko ya kosalaka feti chaque fois. Tango zo kota na restaurant ou bien na bar ou bien zo mela mwe loko tango moninga tomboli ver. Alobi na o chinchin. Kotuna na o yeteke. Na occasion nini tozo célébrer. Ato yebiti na ye. Asbeti leo chichite bo tout sa ver. Mais yo loba na ye à l'occasion de Karine Mokonzi. Azala mundela azala soki nani à l'occasion de Karine Mokonzi. Ndengwana. Ndenge tomona ba chinoise mususu. Azo benga na musala. Alobi na chef na mundele. To collègue na ye. Akomisa pe Karine Mokonzi. Atazo comprendre te. Bakokomisa. Parce que wanezo laksa joie. Ya victoire. Eza tchalelo te. Eza tchalelo te. Même si ezalaki tchalelo,
mabeni eza wana tya lelo eza mabe nini mpo mokolo tya lelo azala Mobutu ntango tya lelo ebimaki na sera Mobutu mabe nini ezalaki wana eloko ezalaki te nani aza kokoka kolia 5 fois te na mokolo bakokoka alors tya lelo esalaka eloko moko te esalaka nde bien na yo moko ozosala tya lelo bandeko babolingo likambo moko ya kitoko likambo nini le 1er février ti le 6 février toza na forum botunanga te soki nini ya kitoko yo moto olobaka ke mboka secteur nyonso baokipa yango na bapaya kote oyo bachinois kote oyo bendie kote kuna bapakistanais alors yaka na forum le 1er février ti le 6 février 2022 kuna okoya na compétence na yo okoya koloba po makambo na yo ekokoma paya nani Fati Beton tala yo ozoloba papa robo olie yango longoli masque me yo pe yaka na compétence na yo yaka koloba na forum le 1er ti le 6 yo pokolia en plus bandeko no tango tokozwa basecteur wana bakoteka susu lopango te mais soko oyete bapaya bazwa toujours na secteur wana bandeko no bakende bwaka ngunda wapi na kanku popoto ekangami. La décentralisation, nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Fati Beton bango kuna baposa bitambe otamboli na bango oselumuki okwei obukani mokwali soko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss yani a danger. Donc Maxime Tolo la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss yani a danger. Donc Maxime Tolo la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakali Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.